la main grâce témoté. Oh, ouais, petite sœur nanga, petite sœur mais Mikolo honnête. Grâce à ma pote avec monsieur Abela qui était, Abela qui a lobby a boy conseil, surtout yo tout le monde a beaucoup plus na yé. Mais avec un boy conseil wana a lobby logo moko. A lobby Manik de John azalaka ndoki yon taboma babi. Ah, Manik ndoki yo ebite. O Manik ndoki, o me pa ba ndoki o pende zalaki ba boma batu ba fina batu ba kingo. Manik yo boma da combien? A vivre na mawanzambi maman ni ketika kindo kibongola motema na 2020 mais au PC devoir moi ya bien mutalia babia ah oui bien aller là na point babia mani ki oboma babia atalia engeta kisanga na maya miso yenga na kosaka te esalinga pasi makasi vraiment ba poto bolingisanga bolingisanga c'est pour la première fois na lobby tout on a côté makambo te na côté ngote oh petit na côté te na côté te na clinique Misunga yoso ezali ba chambre oyo wapi na kati na yango ezali na ba ligne médicale donc awa soki olali mukongo pasi mbetu yango moko ezali o massage pe o mibikeli déjà avant kimunganga asimba yo inutile ya kwa na garde malade awa bango moko bapesaka biloko ya kolia na ba malade na bango kolandisa mandenge munganga akosenga bapesaka malade. Mais Aïda, malade on a bimi kakate. Comment donc la ko bimandele ni ya dayo moko pesa. A on hôpital na biso kolia ofele, kolala ofele. On l'a pas fait. Ils ont pour la colia té. Non seulement vous soignez bien. Il est dans la chambre on a bino éviter. Mbé tu ça le mouvement au malade alingi. Nous sommes dans la chambre. Frigo na kacha chambre. Ça combi tout na. Nazana mbé hôpital, to nazana kacha grand hôtel. Ngana zongi. Tala, soki ozana Europe, Amérique, Asie, Océanie, même Afrique, okoki kofutela ndeko na yo mbongo na Milton Misunga na libanda ya République démocratique du Congo pe ndeko na yo azui soin de santé na ye kitoko. Ba chambre ya clinique Misunga eza climatisé na kati frigo na pointe wifi pe donc malade ozali mobimba na connexion internet gratuit. Misunga, ta santé, c'est ta vie. Na clinique Misunga oyo ya mama Grace Mandela la pétrolière est-ce que Tiambezali ezali te moni grâce temo ndenge ba propone ya lobby Manik de John pa ya na bi mote ko pela grâce bon akota ngunde tie na la tango na zona tango juger pe kasi Manik de John pa ya bimisa ba secret grâce temo pe aboma tena sale mission oboye mutu nyonso oyo abenga papeta apesanga conseil no bloquer oboyi no conseil na ebisi bino mutu nyonso oyo abenga nga papesanga conseil na bloquer parce que internet est église te déjà manquement de respect pour yebi quelqu'un nga pesa conseil bon comme alongolinga ngape jour akuta nanga soki meki kosenga conseil na oyebisa ye rejone nzembo toye matanga toboyi baconseiller lisolo to tondo yemba to obi nzembo wana bayemba ngo ndeni ndeko ya Congo tala agence ya sur paie rapide pour na transfert ya mbong paie bakoli na ba lettre na même jour yango yo agence PTAM LTD oyo ekumba maka na mwana mboka évêque Patrick Tomosi Agasila afandisa idéologie na ndenge ya kosakana te awa soko ye okokuta ba service ekuba côté ya transfert oza mobimba okozwa ba service lokola transfert ya mbongo otindi mbongo lelo ozwi sikoyo mbala moko côté ya bakoli petit colis grand colis to lettre oza mobimba ekokoma mbala moko na même jour ape bazali na expédition pe fret maritime okoki pe kotinda mutuka na yoto conteneur yeba ke awa sécurité pe assurance ezali na nyonso soki olingi ozwa bango na ba adresse na bango ya Londres yango oyo to pe okoki kobenga bango na ba numéro ya téléphone oyo plus 44 20 85 94 17 50 to pe na plus 44 740 40 65 940
awa pe na Kinshasa to na RDC bafandisa mobanye na bureau oyo ezwami na avenue Chaumba numéro 334 quartier au commandement commune à Gombe référence avenue de la science to pe okoki kobenga bango na numéro oyo plus 243 89 40 35 909 bureau na bango fongomaka tous les jours du lundi au vendredi à partir ya 9h ngingo si 17h awa na agence PTM LTD bafandisi service d'excellence et service ya ba client exceptionnel papa bakosa yote yakakaka awa na agence PTM LTD baza na mufoko ya masolotu dit amen c'est naturel soin na fia guerre na bunda ba guerre à 40 soki 42 ans so na sala lisugerte eza parce que na monaka muto azo sala a peser te on na rosa guerre natala que non personne fait le poids en fait muto a peser te on a mona ko calculer que on a sa négarate parce que le cas muto a peser na ya était bon tous ans peut-être bon bima na internet mtaleke na basi na ba basi c'est que si appliquera bitumba ngona ba kisinjoa ba okota na kisinjoa bafifisi wa pe ba okota bafifisiwa kasi ya bia leki bango tu c'est que ba gloire langi pe ba ko attaquer ye Isola babi alande wala fa gaste ma courage à moi puis on zame so bangate comment est sune Karine Balboso no tanga komone Karine banda to beba na tanga communauté parce qu'on a tant communé le Karine yo faut senga pardon gaste mo passer na Karine senga pardon na go senga epe yenda ko senga Karine pardon po ya la pas Karine te tikoko Karine na me la biso na internet Karine na kutele mbongo ya basala opération na ba minerval aliyo gaste mo ke na ngotia manke na ipe ngapa bangela ngo il faut bangi yo mona tika respecter ko manke no mona ya yo ko za makasi makata tembele ga ngana na dongo na dongo so ko mona nga oui ke ko na le mabele ba terme mo me ça trahir wata te abeti ga musique wani anzo nzingi nazala she wata palongwa te alongwa pete azala she wata aza badina na bota ba songi binu na kisinjo ne bolongo right alongo da kisinjo ga bengala kia nani ya solo abiso ya obete makofi ya solo la boxer njo wa bengana ndeni njo la pete ngoni azonge pa falit Papson Makungi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a Jideline Mokonzi. This is London. This is London City. Hey! Bandeko Babolingo. Chez Djonga de ezongeli masolo Chez Djonga de chaque week-end bozamo bimba boko sepela ndenge masolo ezalaka. Po awa chez Djonga de masolo tout ezongi avec un pacte na idéologie. Ngulu ndengulu ntabande taba soso nde soso ya kotumba awa spécialité bino moko boyebi boza kolia boza koyoka mindule ya kitoko pe elengi. Po bino moko boyebi ke awa chez Djonga de esika ambiance nde lalaka na ndenge ya kusakana te. Po mokolo ya vendredi 26 juin 2020 côté ya musique bokozwa Suzuki Luzubu 4x4 ye muta ko sepelisa bino boza kolia boza komele pe boza koyoka mindule ya kitoko. Et bongo samedi 27 juin 2020 bokozwa CNN Alligator akopalola wana avec un pacte
toujours na idéologie. Pe dimanche sombele suka bisanga le 28 juin 2020. Emeli alias de Mingongo akolambela bino mongongo boko sepela makasi boza kolia ngulu ya kotumba soso ya kotumba ntaba ya kotumba avec un pacte na idéologie oza koyoka miziki ya kitoko pe ose détendre elengi. Adresse ezaka kase moko chez Djongade ezwami na 36 rue Marcel Dassault Bondi 93 140 oza mobimba chez Djongade yangonde moboko ya ambiance. C'est naturel au soin gardez bande na yo. Salut fidèles internautes, nous sommes Fimona Fimou News, ensemble featuring Bakali Prince, l'espoir de la presse de B-News TV. Je reçois Ken Piana Pito Palé, les jeunes producteurs. Ken Piana avec qui on va décortiquer l'actualité, on va en parler tout au long de cette grande émission parce que Bakali Prince sera Kiti Mamba sur les Alaga. Merci infiniment à toi, Yaouli Mouché Nico Damboka via Petinae, champion à Don la 4 à La Rochelle, merci à toi. Et puis Junior qui sent si la force tranquille, Yemei. Jean-Claude Thibondo, les boss de Paris, les rois, les seuls et l'unique. Jean-Claude Thibondo, président d'Homme na Lille. Boni Boni Bassangoya, Yagotier mascotte. Via Ken Piana Pito Palé, Yagotier mascotte. Leader à Londres. Ça pour autant monopoliser la parole. Je suis bel et bien avec Pito Palé, Ken Piana qui je les salue. Bonjour Ken Piana. Ouais, bonjour Prince Bakali. Bonjour na Mama CDJ. Mama CDJ Mampata, Motema Président Ranson. Bonjour prophète Emmanuel Dodi, prophète Moïse Kabodi. Na Londres, vraiment merci na bandeko tout Bolanda biso, Junior Nkosi, Shadrach Hotel HP, Shadrach le grand manager. Yo Yerisa Marika Songotoza toujours. Bonne santé, ça va? Ouais, santé ça va, santé très bien. Pepele. Mais na monika aussi garder standing toujours, ya Mikile pour nous sentir que Solomon zo dégager à dégâts. Bon, au moins ba standing ya Mikili, to lobela ngote na sens que poto ezamboka biso to fanda te, biso to anakin, to bundana ga ba VV Otino ba landa biso. VV Otino za Mikili. Ouais, ba na Mikili na ba Marika Songo, donc batu bana Mikili belé. Prince Yaweli. Ah ba Mr Versas, ba Sir Pauline Lumumba RDC Monde, ba Patrick Mayangi, donc ba Vero Kiri, Zeti Kiri, ba Patuka Pangala, ba Tazavo. Voilà. Pour aller à Tchongo Mutuna. En tout cas, baza ebele. Alors, Pito Palé, boni basango ya Fali pour patoko tambala mona kata actualité, Fali pour pazo préparer double Bercy. Ouais, Fali pour préparer double Bercy na sens que atira ba billet trop. Mais bat bazala toujours atira ba billet trop, ba billet sila ki mais bato ba ki po ba somba les sous ba billet, ba leka ki ebele. Bato fa ki ba kota donc et c'est là qui sale wana munene nango c'est là qui à la fois 3 mais comme les ala qui nombre limite ezali à 21 000 personnes donc bande gona biso ba organisateur na producteur ba décider ba mettre à double Bercy pour na ko certifier ba tunya surtout peut-être ba attaquer occasion 21 000 places wana et si là qui ba tout ba somba ba billet 21 000 kokaki en tout cas so toni go ba Gauthier mascotte ba papi Kelly ba yebisa yo que non ba billet to esila ki otuni Shadrach ba so ba billet to esila ki otuni de game pro ba so ba billet to esila ki ba luka ki ndenga so ba billet ba kota ba billet esila ki déjà ya wala sko salwana batali ba bi sur les places stratégiques ba bete double Bercy pour batunyos to ba la satisfait. Oui, ba bete double Bercy na sens que batu baza ebele ba besoin mona musique ya Fali comme basenga ki Stade de France autorisation zo pesa mate yango ba monika ba bete double pour ekende bien. Donc, on va déterminer partout à travers le monde, va le tout vraiment fallait pour pas. Fallait qu'il y ait un Stade de France, mais comme il va procéder à Stade de France, en gros, ils ont qu'un de moi moulai. Il y a un bazo bête double Bercy wana. Donc ça là toujours bien. Double Bercy ana tolanda i batumsunde balobela ki ango so la même ba vie na oseleo baloba ki yango babi a kokite bakata même rideau ba la ki plainte comment robeta double Bercy Ken Piana. Bon, ngana okota na ba polémique ya pa pamba te ba Seleo. Seleo na senga na ye
aluka producteur abeti ata concert en plein air na Paris total la soki de asen ata en plein air o batu bafutaka eloko te total asen en plein air total la soki batu baya ata 50 personnes soki batu baye pena en plein air aseli ata 50 personnes natiki nanga makambo ya ata 50 personnes otiki ata 50 personnes natiki pour ça na bi 20 personnes batu baloba na diminuer na bi ata 50 personnes on a payé moins valeur eza le kuta fala Tony Sagi arena wana lokuta ndeni ne batu babai ke non ezaki asalaki piaka bachaki ba rideau sala alai muke comment robeta double zénith et puis na double Bercy j'allais dire et puis to développer encore que soit na ezana ba volume balé batu mso babi eza juste stratégie tellement ba mise ba umel na poto po ba kimate il faut zoma wana moral wana ba kozonga après ba kozonga sous double Bercy wana bon fallait ça la musique ya ba buzz te hein est-ce que ça fallait bi musique calendrier moko boye ke salamité tout le monde a un calendrier tout a fallu ce qui a un calendrier ça la tour du monde tout le monde a ça le maradon chez Fali quand ça le capena c'est comme c'est ça la penate mais oui Kempiana wana sera toujours sous les kauka mais na bisi eza makambo to mona combien de fois Fali bimsi ba calendrier o batumsu ba mona est-ce que Fali ba concert belé bo est-ce que kendo beta tout le monde a beta papa et ça pour la première fois te maramba Fali oyo donc na édition kala mingi te 2021 za année opena batu ba mona makambo année au kofero ke ne pe arena kuna Fali pe double Bercy mais ayo toujours précision moi te ya Fali bon non ba préciser te na sens que ndenge confiance zelaki moi na betat après ya yo tia date donc ya Fali pe date eza déjà maintenant ba officialiser ngote na sens que et embryer concert ya pe te kofelo mide wazo beta salle ya 42,000 places donc il y a si lisananu après date ya Fali pe goya bonne idée parce que to linga évolution la musique na biso ezala parce que ba production et ça là que notre culture et que de l'avant et puis ça peut valeur na artiste musicien congolais yango neto lukaka beaucoup plus d'avantages au lieu ya ko dénigrer ba musicien en tout cas là c'est je dis ça avec toute impartialité comme on a que Fali obeta double Fali akobeta double accord avec na Bercy akobeta nde musique batumso ba beta nde batuti yo ba otobeta na bovan ba otobeta na bovan foko lo ba chose atlet Fali azobeta musique mais ana batumso ba na ba maître ba colonel ba beta ba journaliste te mona ba bana betama pas tu refaire betama yo ba otobeta ba 3 jours passés ba 3 jours passés mais autant aka kombote te ko wana beto ya fula ba tomba mfulanga parce que tozalaka na yo mabeza wa bito ba journaliste na ebite so yi mabeni ni ba moni nde tozala na na ebite na sepela no pe finga no batute te na finga bango ndeni o finga mutu mo basila o bando finga otola musaye be ça ala ba miso basila bazali basila boti ba beta bo seye basila mais oui bon tout ça l'analyse mouké Ken Pianeta journaliste à monene ya mboka na biso par rapport à bato ba hôtel biso de partout dans le monde au monde ba hôtel biso ba ya Willy Pensiene les bailleurs de fonds à Paris ya Willy Pensiene grand prêtre ba hôtel biso ba Jean-Claude Tibondo le boss Yemei Diafro Bonko Fomese le maire président d'homme na l'île na kati ya Lille et puis sans oublier Yannick Billy Katamara na kati ya François na Yannick Mambeke l'impresario Ken Piana par rapport ya actualité musicale na minutes auto sola yango bien ba musicien au basa la fierté à musique na biso sigle plat ba production baza combien pendant ba tanyo stu ya confiné puis même nande ba ko déconfiné biso ouais na ta confinement ba production za la penate mais tu faut remercier ba artiste ba kota la studio ba beti bilo na bango to remercier Fali pour pas te monter à l'autre téléphone kangi penambo kana nenga ba blague te sans oublier ndeko na biso pe Bercy mwana wa uchoba ke la so libanga na pe baba eza tombé donc il faut que féliciter mais libanga Bercy mwana ouais libanga Bercy mwana to moni pe ko felo mideo abimisaki bado bado dans sa ba pomba ba yango pe zo beta danger to moni pe faire côté si batu na ba acoustique olobi place à la mono beti mo libako beti mo kala bon omoni batu ya ba acoustique ba leke belé même ta petite kabose mutape sanzela ba acoustique za papa Wemba donc tout le monde ça na histoire wana papa Wemba na pesa sur la période de confinement OK merci Francis Manvipi Axel Toya okomikuna Axel Toya oibenga batu
Obiko tangana ba komaba. Axel Toya, milliardaire. Le jeune millionnaire. Ma vie. Na frappi ma vie. Eh, salon move na 4. Yoko yebiango. Voilà baturanga. Ah te. Na Axel Toya. Ah te. Okindenga na obaka. Yo ba tu fort. Yaki sinjo alobaki kapsi kapangala kabela kombongo tena mama lize lokalier. Patuka pangala zomona ya ibara ba. Kapangala vieux nanga. Atinela inga lar na période de confinement mais Axel Toya mtasala ike confinement. Axel Toya Master ya Francis Manvipi. Ba millionnaire. C'est la développer balana ba dynastie papa na endo. En tout cas. Quel ma vie. OK. Ba vieux nanga. Mais na ibi on desko Gauthier mascotte. Viens na Gauthier mascotte wana PV. Wana PV. Alors par rapport ya na ba vieux le genre Mbata, ba vieux Jimmy Belaou donc il veut dire yemta yamba na pena bien. Ba sewanda ke suda ba Karim. Ba vieux le genre Mbata, ba Jimmy Belaou wana pe ba Karim Mokonzi. Mais pour le solo acoustique wana obige no eza lokuta yete ndabi si acoustique pena kabose pena nde ala batuke atanga classe ya musique na ba déplique yo yebit déplique grand chanteur déplique biloko no yoka na ngote déplique grand chanteur déplique comme ça na déplique biloko no yoka na gate acoustique neto yoki yango te quel piano maniki akindai maniki azali mani de John na moment confinement aye santé Olandi grâce te mani de John na moment confinement mikolo aza au top ya ba fiti internet tokosi na habito so bwendeni maniki aza au top yena kisi njoro asa succès na bango njoro na kwa na maniki na kwa na siko lobini susu Olanda grâce te moté petite sœur nanga petite sœur mais mikolo neti grâce ma ko tsabe misota abela kite qui alobi aboyi conseil surtout yo to mona ko beaucoup plus na ye mais avec aboya conseil wana alobi logo moko alobi Manik de John azala kandoki yo ntaboma babi te nandimite ya alobi so za vidéo pour la kisinga OK total vidéo wana non ça radio te ya ko lo babongo te c'est l'éducation ya grâce te mo akobi misala popo wana c'est l'éducation grâce te moi akobi misala popo wana te église te ala de BCBG na habité est-ce que ça mamba solo solo ya solo BCBG na benga yeto ça le mission wapi asala yango ekosa na bandala nana susu na chaîne na jeune mo la tseke ba soutien bo ana mu bandala ta soutien la tseke soutien siko da basala miso ba mi balende basala mais comme TV Radio total élément comme ça on se retrouve tout juste après pour la continuité de cette émission avec Ken Pianapito Pali. Suivez ceci. Par wana bongo manike azanani côté par dope ole azamutu aza mama endoke ana pumbwa na butuka kabala sosa mais wana satana kotangelanga makambo ya satana te maniki andoki obite maniki andoki omwe pa bandoki opende ezalaki baboma bato bafina bato bakingo maniki oboma da combien maniki oboma combien tando koma maniki na okela kema elle me fait de la peine en fait maniki amutu te mutaza bongo ya kufa lobi do a vivre na mawa nzambe mais maniki tika kindoki bongo la motema na 2020 mais au pesi devoir moi ya bien maniki mutalia babia oui bien lela na point babia maniki oboma babia omondo boma babia bongo maniki ngai simba te manike ngai simba te alukelo liwa boma mbosala bongo mona ngasa ndama manike za karaba sorcière. Alors fidèles internautes, je crois bien dans l'obagi TV et ça radio T, batum soupende balobaki internet et ça église TT et rose à la paix église parce qu'internet et ça peut milliers mots à édifier, batu à éduquer, batu autrement à informer bango. Total vidéo ana émission au concert nabiso grâce temo à salaki P na confrère nabiso moura de la presse clin d'œil spécial à lui. En tout cas tobuni ba propos na ye. Koyoka ba propos ya ndenge ya boy. Je crois bien ba ya wili pensiene ba champion wa don la carte à la Rochelle patron ba Yannick Bile ba
Wallace Makengele moi na commune Kini ya solo à l'étranger Wallace Makengele en tout cas je crois bien ba CP na yangote ba junior qui sens la force tranquille na ndenge ya Suisse ba président d'homme na Lille koloba ke Manick de John azandoki apumbwaka aboma batu azanani ayebiete azana sensté azana forme ya batute et à qui encore plus loin ya olobake yemta boma babia défait babia donc père son âme artiste musicien o meka ko émerveiller biso na ba savoir faire na e ko mona ko yoka ba propos dire ya ndeko na biso concert na biso olobake non Manick de John mutu aboma ye ken piana pito pale so na tuno beaucoup plus na question na c'est parce que ozalaka beaucoup plus na petite sœur na yo grâce temo na Manick de John pe o bozalaka beaucoup plus fréquenté na bango sur ce par rapport ya ba propos na totali yango ensemble na yo na bato ba hôtel biso de partout na monde lecture ni no sala par rapport à propos ya bongo ya grâce temo en rapport na ndeko na ye Manick de John. En tout cas Prince Bakali naza vraiment déçu mais nandima ete na mbolo beza solo natali ya engeta kisanga na miso enga na kosa kate esalinga pasi makasi vraiment ba poto bolingisanga bolingisanga c'est pour la première fois na lobby tout on a kota makambo te na kota ngote na kota te na kota te na kota te na kota te na kota yango te mais faut pas ça moni grâce temo ndenge ba propone ya lobby Manick de John pa ya na bi moto ko pela grâce yosko pa moto ko pela ole kana ni moto pela na ba église o ba pasteur ba lobaka moto Jésus moto makambo epela sko makasi na kota ngote ti na kota te yo kota ngote na ko pekisa te na ko pesa te conseil te na ko loba non na pesa conseil pesa conseil te na okota te grâce te mokala mingi tawa toutaki kobongisa koboma moto moto yango kwa bopelisi lisusu motasenga pardon te grâce te mo Manick de John oya apelisa pe moto kosenga pardon te Manick de John yo pe da mutasen na okota makambo te bandi te yo za papa to jije na moni bagera na bango mibale nete umeli bazala bayoka na ala muke bazongi da bagera na bango mibale pena umeti atu ona okota te na okota mute mais wana batutu ba mono ba mona ba mekisa bango na pekisa nanga te yo pekisa yo zo charge wa te nga na papa yo zo charge yo tala bango na musika yo pekisa na bango eso vient nous en bata bo benga bango bo pekisa ba pardon ngate ba to tikele bango charge ba kokwa rafati ba bela ba joli la tala ba fikimbe ba se appel poli lumba ba ngate pardon c'est jonga nganda taba atenga yem tatindela ba mamike kende somba taba moko liana bana lelo c'est jonga atindela ba bongo ba somba taba atuna la prière taba ya kombe ya mobimba ya mbongo pena c'est jonga sur lelo somba bana de taba lobi c'est jonga nganda taba vie bopekisa ngana okota makambo te jina nkosi na okota ngote wala forcer un flat ya junior ko ba bombe lo appartement moko bomba na kuna na bata mala bamona ukomona ngo eza bonite yo za rapela mayele yo kotaka na bema da yo kono kota na makanisa ate junior ko sitela ngaba lo na bata ma ebige Gaspard Soli mabe bon akota ngunde tie na ala tango na na tango juger te kasi Manick de John pa ya bimisa ba secret grâce te mon père boma batu na epeti na lukaki sinjora il faut fami balandela makambo ya solo Manick pa lobaka mutaboma babia pe alima siko ko te grâce te malobi te makambo wana na tokota ngote po na kota ngote vraiment na kota ngote ke musika lobi mta benga ite po appuyer conseil c'est la manquer au respect déjà manquement de respect pour yebi quelqu'un nda pesa conseil bon comme alongolinga ngape jour aputa nanga soki meki kosenga conseil na oyebisa ye raisonne nzembo toye matanga toboyi baconseiller lisolo to tondo yemba to obi nzembo wana bayemba ngo ndeni toye matanga toboyi baconseiller ezala mama na cha ya nzembo wana depuis bomwana bolokia boka ona na générique mo bolokia tika na yo
Maman animateur ya Kindoki na tango fort na Kabuya ambasinde maman na chanteur ambasinde mbara bien bourgeois asombi valise ya kombea 8000 euros mais nazo bangela nde ba misango est-ce que ba yana biloko na bango ba umele si bachango na ba agence lobi na genda na leki ambazi kozwa 200 kg ambazi atindi biloko ebele jeune wana atindi biloko ebele tulanga ya kalakala na butulanga mais ala si soki aye bilambo il faut boire na poubelle ote chika te yo nyoso ngwanzo na ngwanzo Chana na udai mikili complot tu bo Shadrach. Yazala na biloko ya bien, yazala biloko ya bien. Mais Bercy bika trai Bercy. Tozonga isola grâce te mo mais Bercy trahir wata. Te trahir te abeti la musique. Wani anzo nzingi nazala chez wata. Palongwa. Te alongwa pete. Azala chez wata. Azala bino ndo botsa basongi songi bino ndo na kisinjo ndo bolongo right. Alongwa ndo kisinjo ka bengala kia. Abengani ya solo. Abiso ya obete makofi. Ya solo la boxer. Njo abengani ndeni njo la pete moni azongi pa falit. Tetika. Ya na ebisio. Fala wana me potot. Fala ibiki sinjora. Me potot. Te okosi. Te na ebisio. Zela ozomona fali azoya. Ya me potot. Fala me makisi njora poto. Ya France. Siko ba chesko kisi njora hapo na poto ya Turki na poto ya France hapo na poto ni. Poto ya Turki. Nati yo seki ba tele poto ya Turki na poto ya France hapo na. Ngai. Wana moi confusion Olga Mbele la star. Da fali aboy kisi njora kendo pota na ba mai atinde mbala moko place. Est-ce que ça confirmé? Ya confirmé. Fala zo me makisi njora poto. Na ebisiot. Fali pe kisi njora mo sana la team wata. Passeport ya kisi njora na micho za maboko sule kauka wasa ile. Sule nakosaka te. Sule kauka. Na recommandation ya mo prise déjà sule azosa la kisi njora. Kisi njora ke mikili. De Paris, Bruxelles, Allemagne. Na maboko njora. Kana ta mi HMD Congo. Kasi te yeba pekisi ya lo de la héritier. Ba pekisi ya lo de la héritier te meza cadeau fali azopesa yi. Te batu baloba ko umela mingi na biso. Mema yo poto te. Siko to nazo mema yo nde na mema ki emani. C'est la même manière que na ebiso te na ozoma kisi njora mikili. Yo penozo de mania te omba umeli mania akasante kasi yaki azoyet bamba zipe bakenda bazonga ba atele kutu atele kuyanga akenda yaka bashinyo bakenda bayaka na ba coach na bango moko falinda mema bango fande bon par rapport à grâce te mongo ninga lobeli alobi que no Karine Mokonzi atangi komone pour la toute première fois à un niveau na été internet mutaleki na gaz azate. Na internet mtaleke na basi na ba basi seka si apikara bitumba ngona ba kisi njora ba okota na kisi njora bafifisi wa pe ba okota bafifisiwa kasi ya dia leki bango tu seke ba Gloria Langi pe ba ko atake ye Gloria Langi nda asila te azama kasi na Grèce ana poto à Grèce ya sauté déjà ba poto qui a kota de poto à Grèce. Grâce te moi big non alota sute que non ando sa visa ça la so ndenge ni nango alota so ba ni de pota solo il faut que de à Paris que na États-Unis na femme na à Paris ko manika siko po manika ke na mikili manika ke na biki ko tel manike yo nga manike makasi yake de na linga bango tu na grâce te mon petite sœur mani de jana soda na biso film na filmbo donc ba potana la guerre sera longue populaire mais ce que l'on dit biso ba conseiller to kota te tu go boy na yo non kota te je na ko si pesa na appartement je na ko déjà les gens qui sont matanga déjà comme babe koti to matanga to boy ba conseil tika na yo non pesa te na kuta makambo ba ke no mutako benga ezala mutu nyo kate mutalobina del jogo ba good danger so abengi ayo kate na del jogo pe aboyi na ba Nathalie Neymar na Nathalie Neymar aboyi tout le monde c'est quoi pèse moi paquet akozwa so ba pie moi 200 akozwa après ba pie na ebite manike ayoka nete ayoka te puis solana ki ya boma ba sola babi alinde wala fa gaste ma courage yango api onzambe na so banga te benga pesi na conseil yo mekana yo kutu pemeni ni bozala na ye mwana na yo
non bengele ndenge nini Karine Mokonzi kuta wangani muto abimisa ye awangani Karine kana kati emission toka ngona nusu toka ngo pardon ça la bien partie wana ya comme ya Karine nga lobi que aotanga comme pour la toute première fois bi azanani azana ba niveau na bango te yemta fula bango totala ya merveille Mampuya grand réalisateur grand monteur merveille Mampuya yenda acha image yango azana rapidité te bango mibale babunda kaka babunda le bébé de la presse merveille Mampuya vitesse bakande moko na ba vitesse totala image là pour la plaisir ya Olga Mbele la star totala yango voilà to clôturer après to clôturer totala yango to songa après to clôturer merci beaucoup. Mais on dirait et la rote atana kiboyo moroboye non na lotando to na yende fois senga pardon a blessa yo yende fois senga pardon depuis na caméra ah bon yo faut senga pardon donc yo nde baninga ba ofanda ba lalo la muti yende fois senga pardon mon pe wana zo yato comment est sune Karine Mbalboso no tanga komone Karine banda to beba na tanga komone te parce que na tanga komone le Karine yo faut senga pardon il faut senga pardon mais to me camper ko faire comprendre pe na bato ba Hollande biso bato ba senga ba pardon na ba complexé. Alors fidèles internautes abonnez nous tout ya film na film news na BNews TV Bakali Prince na bagi featuring sur les plans médiatiques ken pe na Bakali Prince en tout cas to meka un peu décortiquer kaka ma solo par rapport ya ba sujet ezala qui développé déjà ya ngona to meka ki ko zongela yango étant expert ken pe na pito pala sana pour que a solo la yango ye comme azala ka beaucoup plus na grâce temo na Manique de John to luka ki likamo ele ka inaperçu sur C na yamba ke pour que to solo la yango alors et ça li plaisir na ba wala Makenge le mwana komina kini ya solo ba Yannick Mambeke l'impressario na Belgique ba Yannick Bill Katamara merci à toi et puis ba Junior Kosi patron Flat Hotel HP ba ya Willy Pensieni ken piana par rapport ya Karine Mokonzi ndenga lobi wana en quelque sorte batu baroso yango ingratitude ndenga zoboya bango wana ndenge bozala pena un jour aroboya opya ko niyeyo yango na bangela nga lobi boy moni ba makambu nyonso tu nga inda na lobato e matanga to boyi ba conseiller donc na kokota makambo nzembo okande na matanga to boyi ba conseiller mana idéologie otali Karine Mokonzi pa loba de misomo boye ke babi azala luka babi manaye yenda za boya babi tala esprit babi azala nango tibondo yembe Karine Mokonzi yemo kuta zo landa babi anda boya me ya balola babi yesu ka balola siko Gastemo osali pe ngratitude so pa atako tu Karine to kana na ete Gastemo passe na Karine senge pardon na go senga epe yenda ko senga Karine pardon po ya lala pa Karine te tiko ko Karine na memela biso na internet Karine na kutele mbongo ya basala opération na ba Minerval première caméra c'est l'émission première caméra c'est l'émission na vie na caméra ya Karine Mokonzi afutambo ya solo ko donc côté wana de tout côté li na côté le moi muke na sens que ali Auguste moi ke na ngotia manke ngaipe ngapa bangela ngo il faut bange yo na tika respecter ko manke no mona ya yo ko za makasi makata talaka asala ngo na tiara na sema na mona Ali razo kende te peut-être est-ce que non mona na bangela ngo te poza père de famille on manque ma capacité ça ya manque talet ngana yembelega ngana na dongo na dongo so ko mbona nga oui ke ko na lelo ma bele ba terme so ko mbona nga dongo na dongo le mana idéologie tiketa na tiketa bonga na sango na ke ande na église catholique kala nanu nga neti ba neti ba pasteur ya ba église de réveil nga neti ba pasteur ya ba église de réveil ofingi nga na 12h nga pe na fingi yo so ma pasteur si de chima pato ba la bongo pour y place église de réveil
te bango siko ba église de réveil développé bana net ba pasteur ba église de réveil ba église na bango ba clôturer na mandalala ba finga na ka fort on comprendre yo zanet ba prophète de na zanet ba pasteur ba pasteur ba église de réveil za kana ve na biso vivi peut-être c'est ma makelele bozote ya batuna makelele ya mai et déranger mo so lobi pasteur déranger lobi kanga po kanga mbanga na yo zo makelele ya mai kuna te yo ba biso to déranger. Quel père rapide pas les plaisir toi ya mon film news na Binous TV ensemble avec Bakali Prince l'espoir de la presse. En tout cas comme TV et Tomeka un peu courir derrière l'état tourmi pratiquement sur entretien la biso ba tout ba hôtel la biso en tout cas plaisir ya maken père rapide pas les mais au moins to clôturer ngo bongo te ça sous le kauka mbotet sous le kauka oui néerlandais beau hein il y a fisto coloqué na yebi bongo yepo ko mi kage ba mbal bondeni te naza bogar na lobi kaninga naza bogar c'est normal à botama bongo na yo na yokaki masolo awa pe mo de la presse yo ne muto yambi mo de la presse yo muto yambi grâce temo yo pe pikaka ka po awa c'est église te mais yo to benga la fois passé ce tantine Eveline tantine Eveline awa yo yambi grâce temo Ali Prince na ka de masolo no mo awa ko no krake te o ko mi o krake sule kauka na mona mura de la presse pe asala ika makambo bokutana na baboîte na soir mais yo na bokutana na boîte na basoir boîte na okene mabeza te siko bokenda luka banani kuna na boîte ya Willy Musheni ndevie na yo ko damboka Arsène te personne yeki na ndo luka ya Willy Musheni ndevie na viens na Willy Musheni je te la mwana vetela mo ya na tanga ndeko mwana te ya le kecho boka ngo bongo nani le kecho boka ngo bongo yo do tanga ba koma mususu awa yo la le kecho mais Willy Musheni pe vient na yo vient na wana kaba ko le kaba vient nyoso to za na ko di moko na Kinshasa pena so wana pia ka benga Willy Musheni na peso mbamo ogo benga pe ba président d'homme na Lille mokonza Lille mwamba wanke na wana ba patron azala ba patron wana ba bourgeois président d'homme na lina ba Diafra mon en toi c'est Apolline Lumumba RDC Monde à l'aide de BCBG yoyebi donc merci Prince Bakali to c'est la race motango epeli oyo tianga ka micro na kozonga merci beaucoup Ken pena pito pale na kozonga so imote peli na kozonga wala smakengele mwana komina kini ya solo na otanga na zo insister Yannick Mambeke l'impresario Yannick Bile Katamara champion adol ya Willy Pensiene yemei Bongo jeune millionnaire à Mikolo Axel Toya trop de patron Axel Moninga ya Francis Mamvimpi na kata Orléans Saloma en tout cas wana il faut te succès émission wana so qui pena ba patron solo to tika miko na Gauthier mascotte to suki si wana to tiki miko Papson Mapungi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.